Merci beaucoup, mais il a opéka Moussibiso. Tout le monde a dit Sankara na la télévision, na l'émission, on a Meli et on a Kata Moutulobo. Vous avez point. Na Kata Moutulobo. Parce que nous avons hérité Watanabe, alors qu'il soit album na esimbité, faut pas cater le beau. Te ngana zo luka ete, ngana zo luka nde liboko. Yango moni caché ya wenge. Bogo sana bino ba wenge, yango moni wenge tikala moko. Bogo sana bino ba wenge, mais sauf vous awe rezate, c'est pas la peine. Yango tant peut comme na maison mais ata zui bato bazo yemba lokwa ba Carlito ba Debaba bato bazo imiter ba nini aussi longtemps wera son yemo azali de wenge yango en tout cas wenge tangi ya bakombo na wenge ya lelo kutu yesu kitoko makasi sikine afuteli bango transport apesi bango na lokwa komela balie succès basomba bango te amoni lelo temps na mona ba jeune frère nango Robino Mundibu na opesa déjà ba condoléances aza muto yo azoka vocal moko bolingo eza poison mortel asali orchestre comme leader tala wera niveau na vocal tant na mona ba Fabrigas tant na zo mona ba Kabo Sebulemi tant tout monde a vérité Watanabe na comité et hier tout ça na hier tout beta na mama solo. Bonsoir. Bon retour au pays. Merci. Nicolas l'aime avion OK na vous avez na nini. Bon, bonsoir déjà na batutu bazolanda parce que mon biso ba voyage na lobela ngo susté parce que je suis parent français 3 fois parent français. Ah oui. Au na minute on a commis ça avion wewa et puis so landi bien nazo voyager kolega tous les batu basali ba orchestre. Donc tous les leaders ba jeune talent nazo voyager kolega bango et puis état expatrié parce que naza les premiers moto yo na ndima ko ya ça na Congo pa ya wera son ne bomona ndie baya nde bomona ba libanais baya nde bomona ba mindele batika poto baya kosana kisasa to ça même titre na bango donc état expatrié au le na minute salaire na ngeza fois 10 na wenge musique maison mère en tout cas to ça na biso bien tranquille et puis voilà quoi. Merci beaucoup et je suis avec Sankara Dekuta Wiwa mais avant de continuer et je suis obligé ya kotanga ba combat ba patron ba soutenir biso merci à PDG Dicolor boss Pablo Katangi la peso bambote belé boss Kaluji Nakamfufu et tobo sanité Dr Pito na Lukapa merci ebelé merci à Mandela Mukonda na Papi Messi Sankara Dekuta Santa Wenge bonne. Oui, en tout cas, Santa Wengeza Kitoko, Pinde Tozabo et Tozana na 7 jours de la semaine. Ah oui. Oyo, à part Koya et Jésus, Batubazo Zélandais 7 jours de la semaine. Parce que fin du monde, tu es bien haut. Tant que répétez-vous car les jours sont mauvais. C'est pareil que na Minito, en tout cas, où est-ce qu'on traiter musique congolaise. Parce que musique congolaise, on l'a dit bien. Beaucoup dans 500 artistes, sauf au Tindi Bango Studio, il y a 500 rumba. On dirait que tu as un style Mokora Abissonio sur le Congo. Au moins, il y a des innovation. Ah ouais? Au moins, il y a une minute autant que tout le monde a que son âme repose avec beaucoup. Il y a un show minawe. Donc, au moins, il y a une musique à quel moment on a nzela moroboy. Donc, tout le monde a une minute où il y a le roi de la forêt. Il y a un malewa. Il y a un waka à l'époque. Il y a un coupé décalé. Ah, waka, chéri nanga. Il y a des coupés décalés. Tu vois, il y a un malewa en tout cas. Et ça que le a récupéré la musique ya Congo en Afrique parce que Congo est un berceau de l'humanité et ça source de la musique congolaise mais tu vois le Rwanda où Rason a reprouvé bango sur le contrat après si bango devoir à featuring de Rason avec l'enfant oh Rason a ça là bloc cadena on a boyebi lelo mwana wana en tout cas biso tout format toujours ba leader hein? Parce qu'à part papa Luambo Makia di mutabimi sabane belé et ça Rason loin de la forêt. Et puis à part Papa Wemba, Moutabimi Saban et Belé, et ça toujours Werason droit de la forêt. Donc, Werason droit de la forêt, a bimisi bana lelo na minito asala ki featuring avec l'enfant. Moi na koma kata so beta bale bazo senge ba orthographe. Akoma ko laisse na ba licencié na famille na bango. Et die grand Léon na minito comme na parcelle mort on a 2 terrains. Donc quelque part na âge na ye, et alors a manqué mikolo respect. Ndenga na loba na droit de nesta on a même famille mo mbapoto. Alors on a manqué à famille respect. Et tant que moi na souka Sankara Dekuta. Yango moni tant bato bazolo ba les domestiques riches. Différence c'est parce que domestique ya Barack Obama na jomo bana li gablo na na somba zikida baza salaire moko te. Donc wana boya Obama maza riche donc ndenga pe Sankara Dekuta boya wera je suis le plus riche ya ba leader nyonso ba sel ba orchestre Sika
et puis porte-parole good kolobate parce que lelo Sankara de Kunta so tal na ninga mabete na jeep oyo nazo pesa na bacho de chapman na ngombote et puis na pesa ba phare na ngombote parce que so phare tout ani et alors la batole koi so ki cho de chapman tout ani alors la toilette mo boeke na mbula voilà neti na ndako nazo tambo na lupangu et puis nazo saluer jeep nanga et puis ava mwana mwasa matango faso ko la wifo mwana mobali faut ça la CV ya demande d'emploi au matanamu au matanamu kapi merci veste na cravate wana za niveau ya ba honorable le plus sage Venabiso Adolphe Muzitu Fumumpa, les députés responsables, les niveau PDG plus mobile ou niveau honorable Serge Amouri. Donc, Babylon, maître, son éminence maître Kazi, donc, niveau à Jeep Nana. Merci beaucoup, Sankara de Kouta, tu es en actualité, ou tu es Salama. Et tu es en 7 jours de la semaine, test, mais Toyoki Sango, Leli, Mathieu, Foyamela Bisso, Sankara de Kouta, Bobetano Lisolo et Abouati, qui est héritier Watanabe, Ozaki Mission Abino, qui est Amakaki, ou Yaïb Sabisso, on les a eu pénandé. Et ça, on a l'hôtel, événement boîte, et amours, soit à côté de champagne et belé, événement, pour na mokolo boîte, na nenga chiffre d'affaires. Au gros, ça, l'événement monté na boîte, et ça, concerté. Batoubaye, moussa se divertir, normal, moussa travailler trop, et à côté, pour Milana, événement, n'y est na boîte. Événement zaki na ngote zaka gewera sona yambaki mupaya edi Kenzo to koti na boîte normal tranquille ti elekaki na ngope bien ti edi Kenzo pazongi par rapport à featuring ya wera son o azana ngona edi Kenzo et puis featuring ya wera son ayembina Redi Amis bomoni lelo ba Redi Amis baza ba monument tango ayembela biso ba bomengo atankale azemba banzembo histoire pesaka biso no so posa okende poto à l'époque so tali famille pena basali cotisation quand même sous $30 okeka kimpese. On comprend bien, la mystique a fourmi, Sankara de Kouta lelo bapoto pamba. Donc, ouais, rason a ça la featuring na Redi Amisi, et puis ça la featuring na Willo Longomba, et puis ba surprise ezali. Donc, dernier mot pas ça la featuring na Edi Kenzo. 7 jours de la semaine ils ont continué. En tout cas, na ebisio que musique congolaise est en coma, ils sont malades. Le ouais, rason a eu ça la traitement de musique congolaise, a réanimé musique congolaise, parce que style est belé na 4 à 7 jours de la semaine. Binomo bo comprendre que wera son droit de la forêt aza muto yo lelo na ndenga Congo donc na ndenga Afrique rien à voir parce que makambo ya sale belé mingi ya msuti ba kufa ba sala ngoti yango zo mona que même biso ba Sankara de Kunta je me rappelle à l'époque na salaki album on a masala nga Blaise Elema na yemi grand prêtre à Bololé yango moni ba na poto lelo ba komoya bazotonga bazui conscience ba comprendre que okosomba no bilamba danger mais soki base na kisasa ezate en tout cas ba maman ba rolela matro donc yango moni wera so droit de la forêt atali abino Sankara de Kunta tout reçu nazo permettre donc na abo à part 7 jours de la semaine na nelo na bimisa suka la mingi. Merci beaucoup mais elo peka musibiso tout le monde qui Sankara na ba télévision na ba émission ba tumususu ona meli et olingo kata mutu loboko ezaki poani tena okata mutu libo parce que muninga héritier Watanabe alobaki que soit album na yesimbité faut ba kata loboko te ngana zo luka ete ngana zo luka nde liboko ngana zo luka na parce que balobi disque simbi disque beti kitoko te ngana zo luka ete tant mutalaki bino abi je même mama couper so elo esimbi te donc tant esimbi te ngana zo luka ne me ngana zo luka ete na luka ne me wana c'est pour na Sankara en plus c'est ça la montre là te ka la gambe pour na Sankara disque on esimbi te pour batutu ba féliciter Gokan. Bon, yo moza sur le terrain ngana ko bandolo ba mambe belé te bino mo boyebi naza te pona lobela ba jeune tala tozana problème on a Congo ezali ke tozana ba mort né donc mutu muso asali disque pe simbité donc mort né à vivre te na mukile tu comprends donc le na minute yo biso to concentrer plus na makambo eza 7 jours de la semaine o ba papi Messi bazozela o ba Mandela Mukonda bazozela o le na minute yo ba nzembo mweza na kati wana ya Adolphe Muteba Chilamwina tant mona ba Zedou président Edouard Donangola donc tozomona siko na ndenge pena ya communauté Adolphe Muteba Chilamwina parce que lelo na minute oyo akofanda boyem so bi Sankara j'ai pas l'argent $100,000 au piquer crise la moki na mama yebo donc nazomona ba mbete butros oyo wera sona yembelie tour de contrôle nazomona ba mutamania oyo na minute oyo donc wera sona na ba relation na ba boss moi lelo ba greffier futila abima combien de mécènes on le roi ba chic bazola donc en tout cas bato bazozela disque yango wana même ba ya Willie toka na Brazzaville a tourner nga lobi abima Sankara disque za pour kam les sel mutakaba ba jeep
leo na mito atuninga Sankara tuna banda kumeleka $600 te tala risque na komi na ngona degré ba pasteur bo sala ba demande po na kopesa ba 10 na $600 ya Willy. Merci beaucoup, je suis avec Sankara Dekuta tozo solo là to solo na biso na wetali wenge musique à maison mère, je salue tout le monde. Benoît Zekwazuda social Kungwati Sébastien aussi Witnatika Rabino Teli Piché Sandandaka Clovis Kininga ya Gianni Eponja merci. Sankara Dekuta yoza ancien na wenge so total wenge ya ba ferry na wenge ya lelo okosala constant otala ntango omonaka wenge ya ba ferry na oyo ya lelo yo moko atake ancien omonaka mosala ezo évoluer to wenge pene eza ya neti kaka tolongwa na Weranson wenge bani na ba ferry te ya mosusu ozali na voyage nayebi ke na ndenge mabe te presse boza bato information wenge bandi wenge musique à tout terrain 4x4. Ah oui, wana eza ya oh Weranson nazobetela yo oh Weranson roi de la forêt azwa tous les missions oyebi ya wenge parce que azali fondateur ya wenge musique à tout terrain 4x4. omoni biso ba Sankara Dekuta tango nalobaki naza mwana guerre de 100 ans oyo ba japonais toujours en collection nga nazalaki massa ya baleki ya Wera suka Ginkoi ya ba Wera babotami 4 ya Jonathan frère Patrice Weranson Ginkoi donc massa na ye à l'époque azo defela bilamba ba Wera donc tant to fa na bandal c'est Paris donc to fanda wana zo mona ke so wenge zo beta bazo déranger nde biso il faut ponge katanyo sauter ba miroke donc na mona ba test ya ba Emelia na tutuka luji na fait chacha chombala na mona test ya faire na salongo donc na mona batu ebele donc cela veut dire et là on a expliqué que wenge bani na maison mère parce que maison mère ba fonda ya moti batu musu ba eba te maison mère eza lo église catholique eza monde entier eza partout donc ndenge maison mère ezali tant to mona aussi longtemps to mona ka Weranson le roi de la forêt oyo aza motema malamu kosala bato nyonso malgré bato badecevaka ye na suka bato bazalaka baingra na suka bato bamema baimpoli parce que babosalaka ndenge baya ntango namonaka sikoyo ke na ye sikoyo na wenge nazomona bato mosu aye na lipapa moko afisible ezosote mosu lidofolo mosu ya shankara nayoka njaya sombele lipa mwamba ameli na bama ya pompi azolia tenia na kati mais na minute oyo en tout cas wenge muzika Weranson roi de la forêt ntango histoire ebanda mpona expliquer Victoria Eleison wenge zo imiter Victoria basali mulolo yigima muto abeta trombo na deuxième wana ntango azo imiter King Kester Emene ya kesona mo repose apesaki Weranson roi de la forêt yango moni caché ya wenge bokosala bino ba wenge yango moni wenge tikala moko bokosala bino ba wenge mais so voix Wera eza te c'est pas la peine yango ntango mpe tokomi na maison mère ata zwi bato bazoyemba lokwa ba Carlito ba debaba bato bazo imiter banini aussi longtemps Weranson ye moko azali donc wenge yango en tout cas wenge oyo tangi ya bakombo na wenge ya lelo kutu ya lelo kutu yesu kitoko makasi bila nango seke pona yo Sankara koto so ba bila ya maison mère po ebele baloba ke lokola oya longwe mikolo eza boye pona yo ba départ na wenge bandi na bato tangi bakombo te ba départ na wenge baka tango le marqué kenda bakenda en vraga lo mais tango Weranson na yeko bula zumba moko David fongola mofinuko bakoko balamuka nani wana oh les marqués sali accident à Bordeaux oh les marqués Koufi donc faut comprendre que Weranson dans la forêt départ et le belake rien après les marqués siro zo batu combien balongwa na wenge Wera zane Wera nana ngandi meke Wera ko bimsela biso mwana bloc kadena nana ndimeke lelo apa tas bolingo to mona ba basi ba obeta apa ba couple buloba omona ke no mwasi na mbali mo bayemba ke guitariste ya mwana mwasi to mona ngote parce que na nenga mabeta pa Michael Jackson Valérie Clerber oza obeta na pile so kitana se donc aza guitariste ya mwana mwasi mais Weranson na innovation musique aye kozwa guitariste ya mwana mwasi oto na mois de la femme na nenga parité to mona ka soda mwana mwasi ba jouer kuta bana basi bakoma lelo na minute ba journaliste bana basi basali ba chauffeur bana basi bali ba omema kutu na ba poids lourd pourquoi pas guitariste yango moni Weranson lelo aza visionnaire à musique congolaise atali habité il faut mwana mwasa ya ko beta mwana mwasa na beta non rien à voir yango moni ba couper décaler bazo regretter parce que viva trop na Côte d'Ivoire aza 50-50 ivoirienne congolaise lelo na minute oyo Côte d'Ivoire comprendre bena que
to récupérer des musiques na biso. Donc musique na biso dans des Sarah solo, aye siko bo comprendre parce que tant to beta ki na journée de la femme, en tout cas na ebisio ya yatika. Azo beta na ebisio bato bazo koya bato ba rhumatisme bazo bika bato ba sinusite ba ye bato ba mari de nuit envoûtement. Donc ko beta na pamba so za mwana mwasi mo lota mari de nuit zati. Moi, mobali, moi, l'autre femme de nuit. Merci beaucoup, Sankara Dekuta, et merci na bandeko nyonso balinga émission Oyo et Bibish Kawele. Aotala biso na musika ba merci ebele, merci à Dona Monica Oyatala la émission Oyo et pourquoi pas Joël Malumalu, merci et Naomi Chabani, merci Nayo de la part de José Isso. Toso Lasco 7 jours de la semaine, et ça a combien de titres? 7 jours de la semaine, en tout cas, bah titre zawana, oyebi que du jour au jour. Oui, rason soit fandigara, inspiration mususoye, tel mes traitement musique congolaise ouaga, te, tobak samoko, te, tobak samusus, te, tobak samusus. Il y a un moment la minute où ils ont surprise, déjà des tosabo déjà mois d'avril, et ils ont déjà sur les marchés, tu es venu ni tozo lingato, tu es éduqué musique congolaise, parce que les lots to confondre te, bah succès mususo mon a que muta loué 207. Azuba kombi azuba na quartier azuna bato belé be na suka batali musique ne afuteli bango transport apesi bango na loko romela balie succès basomba bango te amoni le temps na mona jeune frère nango Robino Mundibu na opesa déjà ba condoléances aza muto yo azwaka vocal moko bolingo eza poison mortel asali orchestre comme leader tala wera niveau na vocal na mona ba Fabrigas tana zo mona ba Kabo Sebulemi. Tant tout le monde a vérité ou atanabe. Non, non, comité. Après 10 ans. Nazo bete no batu babe. Ya to beta masola batu balamba mi. Ya loko ngolia biloko mubeso. Okopanda to so beta biloko elamba ma. Na bete loko Robino Mundibu lelo, rien à voir. Tu comprends? Lelo Fabrigas, rien à voir. Lelo son atali ba déplique. Oso comprendre ba biloko oso mona ke na senti pena ke nano andi meke pour déplique bazela na bangwete. Mais nandi mec a osala ba texte qui to konengwa. O mani musique to beta ngote na grimace. Musique ya grimace te. Musique eza beta musique bato ba sepe. Obi combien de ba musiciens ba na Congo? O so to kata na ba Congo mon orchestre ba Congo yamba yamba to kubetu kaso ba beta to bini to lali. Okena na bandu ndo mona pena ki mbanda nzileza. Okena Équateur o mona bata danger. Okena ba mbushima. Do musique eza munene, musique eza bato ka yo yebite. Leona mito na yemba ki nani yo na yo oyebi petwa la beti yo est-ce que oyebi nani biso ba UPA ya mo pe na nenga mabete bo ba journaliste mais faut ko yaka pe boîte bo yebo kote pa ba DJ Abdul bo moni pe ba DJ Virus bo yeba actualité eza grimace te bo yeba pena banani bazo beta banani ba na succès c'est ça le problème au moins le mito tato mona Fali Poupa, Asali featuring Nabouba, ça marche. Tu comprends? Donc il faut tomber ta masolo Batoubaza présent dans la musique congolaise parce que fierté à Congo est que tout le monde a sa succès. Tu repères sa succès à Moutouté, tu repères jaloux à Moutouté. C'est juste que Batoubaza a la bonne musique. Olé a grimacé les cadeaux, Batoumoa Zolinga Bundame. Bila Ibande Bandaki Tina Souka Zaba Pexaï. Merci beaucoup. Et n'a pas sous merci na sponsor na biso Serge Manzambi Doko le PDG Camoufra organisation Camoufra merci Ebélé et pourquoi pas n'a pas ça merci à toutes les belles nana balinga émission Oyo Mathieu bon je suis avec Sankara Dekuta wewa parce que 7 jours de semaine aux gens kaka na avril kaka donc en avril en tout cas yo ande konanga na nenga mabete ndenge to komomona m sous 7 jours de la semaine na chanson moko wana na Thaïlande basenge comme hymne national à Thaïlande. Bon bazo welela ouais parce que moni we rason de la forêt tanga beta biloko no moni abeta ki ngeta bato bazelaki na makambebele ba moni mwana bloc kadena bibi. Léo na minute en tout cas nazo remixer ba Nicodème auto utaki Angola première fois que c'est ça la un mois en Angola au Nicodème Léo na minute yo Hyundai Tucson les a valeur ba mapango en tout cas nazo remixer au Léo na minute nga sanka de kuta na tambola na sanya mbele. Vous comprenez, ninga mabete. Oui, combien de babato comme ça 140 ans mariage moi famille to ko décorer donc ça car mon na Congo. À part ngai to na kana ministre Israël Benjamin Netanyahu. Vous comprenez donc les lots na ninga mabete bo mona 7 jours de la semaine pour comprendre que na minute en tout cas ouais raso droit de la forêt azana candidat az ambassadeur de la paix mais azana candidat ba américain.
Merci beaucoup. Et quand c'est question M. Ezali, pour nous apporter parole, en tant qu'ancien, on va continuer to batiga la banque. Bon, déjà, excusez-moi, on a porte-parole. On a Léon a minute na bandi qui porte-parole. Mais tant que tu Bercy, à l'époque, tu l'as 99, na bando qui ne peut pas kala. Les lopes na moi na mo boepe, haboti à Bali 99 si 2017. Donc en 99 déjà tu bêta à Bercy, tu as tanné la 2000 temps babi fin du monde de Gezala. On a 5 ans de coup en avion. Mundela penga bonjour, moi a fini kinga kuet na lali, na solo tapé bandoto penzoka, to zakana bandoto menace na se, na avion doto échanger. Na lo taka soso mweziki hamburger mo ba mekisinga na chios encore. Donc, oso sentir que to kenda to beta sankara de kunta bina na contribuer na spectacle. Donc, bato batalanga à l'époque ba yebika na danseur. Na bini na cirque royal, na bini na Madeleine, na bini na stade Charletier to sala spectacle na masalanga métis Blaise éléments. Tangu to kolonga wana na yeko sala eloko yo babengaki interview na Zidane na Roberto Carlos Claude Makelele na lobisi Zidane lingala bana Congo mbote na bino lelo bike Congo zo devoir nga faut ba futa ngai pona lobisa Zidane lingala gouvernement faut tala peke non na minute faut to pesa Sankara mbongo na ye et puis na mbongo na ngai ezaka prévu na za mutamulai mais tala one na tika mukuse faut ba dédommager pe ngai donc na so expliquer que biso ba Sankara de Kunta nazaka porte-parole te na sali disque au Sonima musique azwaki biso la masanga Blaise Mato signer contrat donc quelque part batumso yebinga un journaliste congolais akutana Zidane quelque part batumso yebinga artiste musicien on a na orchestre na ba mindele donc soko tali na zongi na ki porte-parole et ça ba biloko ke faut bato baza la précédé et lo resala nga souci yo dans de onanga mutu mo lekia o yebinga mso pa wera so banika ndeni wera santé mikolo nazaye pa ya non porte-parole faut être fidèle pour la kumisa wera otika la mona ngate na ye na kitio na bandi kumisa kingani donc cela veut dire conseil na opesa bango basa la précédé tanga na salle école de Sankara Léon a minito so talibé o mona bina ba Sankara ya pouvoir bazali ba Sankara ya opposition bazali ya ba pasteur ba Sankara ya ba pasteur ba dans na salle lo mo lelo il faut Congo pe e futa ngai parce que na sali style moko mutu azaki na volonté tanga classe biso ba benga na biso na première heure et tant deda koti atangi komono to bimina fara donc cela veut dire que na manifester courage lelo na sali nzela oh lelo so moni même na internet ba journaliste nyonso ba komolo ba lwa Sankara batu nyonso bazolo baloba na sali da nzela donc na longwa porte-parole malgré la porte-parole le plus riche il y a tous les porte-parole parce que lelo na nema mabete 14e parcelle et puis le baocho ibanga 600 sacs à ciment. Merci beaucoup et merci, j'étais avec Sankara Dekuta bandeko ebele batalio et poto aussi sana yo message nous voyez ça bango na ba musicien baza libanda baza na posa ba test ba mambe belé information nous voyez ça bango batala yo poto aussi sana. En tout cas information na lobaka ke mwenge musika maison mais ba porte za ouvert mutu nyonso alinga ya o ngalandu muzinga na yembaka o nga soki na yembaka boya en tout cas wera so naza le seul mise oyo engagea na bata braza nde tomona kala baozo papa yulu mabiala nde tomona bakoyimbiko baya tomona ba merle buto tomona ba mondongo dans les seuls mutu azwa bata paye belé en tout cas babi hôtel moko kitoko hôtel Renaissance Jimo en tout cas boya kota maison de la Bible na Victoire bomona bena olali bien bambeto zo masse hôtel Renaissance na pesi yango vraiment bambote na opesa bambote na Mandela Mukonda et puis papi Messi bato lukapa ya solo bambete butros tour de contrôle mbutamania et puis Adolphe Mute Bachilamwina des fois te mutaleki azate Peri Kapala ibatika ye et puis Dieu donné Imam Singbengbe maître Kazi na bosanité Pacho Muluba Philippe Mukuna Jonathan Bi et Francis Vemba les millionnaires en tout cas merci ya Willie Toka Grevi Futila merci beaucoup Francis Vemba Basani Awera Banzungu Awera Bible Frère Patrice na saluer qui tama maman na Awera Malbertine Muka merci beaucoup na saluer Chip na cher merci amen beaucoup et quant à moi je dis merci à tout le monde merci à Naomi Chabani Kabananga merci à Ledouae Mandaka et pourquoi pas les commandants Kalapai Oazotala Bisso et pourquoi pas Bandego Nyonso Batala Kibiso. Merci à Boss Didi Mondani, merci
Aya Papi Toussamba, merci à PDG Dicolor, Bandeko Bele Batala Rabiso, et pourquoi pas on merci à Maman Denise Kikola, à Maman Josingano électrique. Bandeko Balinga émission Oyo, pour contacter cette émission, numéro est affiché, et pour appeler Mathieu Bonché, Torote Malabiso. Ma Chantal Mouzit, déjà, merci, na Bandeko Nyos Batala Rabiso, Benga Biso na plus de 143, ya Willy Moucheni.